Merci. Nous connaissons le monde entier, na bolingo yankolo à travers le fait qu'on est politique, chef spirituel. Tosengi na bandiminion sur le monde entier, il y a ville, province à Kinshasa et puis Mokili Mobimba. Na ordre ya papa Nzembo oyo sengami embama na mokolo ya le 10 mai. Ils allaient convertir ya bolingo yankolo sili komimonisa à travers bandiminaye na monde entier. Zingolu pona kotonga tempelo na Nzambe oyo bengami mega church ebele na bato ya des fois bazwa kingulu ya komona ngote mais na bolingo ya Nzambe à travers prophète Konde nde tozi occasion na totongela Nzambe na biso tempelo. Alors le yembo oyo esengami na ba église nyonso na ba mikolo nyonso na masanjoli ba matinal tozwa occasion ya koyekola le yembo oyo po mokolo dimanche wana le 10 mai eyemba na ba église nyonso na lokito na nkolo. Amen. Amen.
Nana